ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Très bien, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Les autres dépendent de Rolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup. Nabaïbo Pona Kopesa Bisso confiance. Les sous na émission Nabino et Alelo pour que tu aies bako solana baimbo kanyoso. Mais particulièrement émission Alelo et Zali maï politique ité lelo minatoye na émission Nabino oyo to lobela mingi ba témoignage hein boibi la fois passée. To yambaki ndeko moko oyo akufaka hein, mama prophétesse aimée oyo a utaki na mboka ya Suisse to laksaka bino akufaka 3 jours après et puis aka kolamuka bon landaki je crois ce témoignage édifiaki bato mingi yango na lobaka oyebi kolala ezali toujours habitude d'été hein kolala kolamuka eza habitude d'été tu peux dormir à 20h 22h, 23h, cela dépend de toi. Mais pour te réveiller le matin, ne dépend pas de toi. C'est une grâce. Si Dieu n'a pas voulu à ce que vous puissiez vous réveiller le matin, si Dieu décide de vous retirer le souffle de vie, il le fera. Il est souverain. Dans sa souveraineté, il agit quand il le veut, à qui il le veut, où il veut. Donc, il est capable de causer tort. Il a 10 personnes, peut-être pour un bonheur. Donc, il est Dieu, il est souverain. Il est souverain. Donc, lelo nazana esengo mingi yako présentement sous émission où il y a lelo to kuyamba so moko ya bae akufa na mincho zako se retrouver na Paris, mais lorsque Azalaki Awawa, Nahebisibinoke, Akufaka, Azalaki, l'un de serviteurs na Katia Sebeko, hein, Sebeko Bandal, Akufa, Batandela et Pinda, après 3 jours à la Moukaka, après ça, témoignage, mais le lot en France, le frère Moïse, Oyo, Narolingato, en ligne, Yimoko Aïb Sabiso, et les Kaka Ndengenini, et puis à Monaka Nini, donc, Ndeko Moïse, allô, bonjour Ndeko Moïse, Toyambi en direct, bonjour. Elboso na pesi na numbote na chaîne na biso et pas une wapi bandeko bozali. Oui. Na pesi bino bambote mingi na kombo na Yesu Masia. Amen. Na ko se présenter mukezi kombo na ngai Moïse Manzambi. Oui. Voilà. Na Kishasa na fandi na commune ya Bandal. Ah oui. Na fandi na commune ya Bandal. Et nazalaki kusambela na paroisse ya Sebeko Bandal 2. Oui. Kuna nde epai wapi makambo esalamelaki ya 3 jours oyo Nzambe ayaki kukamatanga pona komemanga na bokonzi na ye kotala bonzambe bokonzi na ye apres kozongisa nga so na mokili. Betala biso elekaka ndenge nini? Nasambelaki wana na église ya Sebeko Bandal 2. OK. Elekaka ndenge nini betala bayimboka bakolanda biso sikoyo? Bon, ezalaki na kati ya église nazalaki moyembi nazalaki koyemba na chorale le pèlerin na kati na église na biso ya Sebeko Bandal 2. Voilà. Et après nazalaki lisusu na groupe ya intercession. Donc nazalaki intercesseur, nazalaki pe moyembi na kati na paroisse. Bongo message wana esalamaki ndenge nini Nzambe abandaki koloba à travers ya basali na ye na nzela ya prophétie. Na nzela ya prophétie soki tosangani même na intercession mpona kobondela message ebandaki kokita ete Nzambe azobalobi na kokamata mutu moko na kati na paroisse oyo na komema ye na bokonzi na ngai Nzambe nsima ya mikolo 3 nde na kozongisa ye. Donc ebandaki kosakolama na nzela ya prophétie na bandeko oyo Nzambe abandaki koutilize to oyo Nzambe abandaki kosalela. Donc ezalaki ndenge wana même na répétition soki tosisi koyemba message wana ebandaki kokita. Mais avant Nzambe abandaki nani kotanga kombo ya mutu te. Toyebaki te mutu nani oyo Nzambe azobaki akokamata akomema ye na mboka na ye. Toyebaki pe te ke mutu yango Nzambe akozwa na nzela nini akozwa na ndenge nini eske mutu yango akokufa. Soki akufa kozonga lisusu etanke bato tozalaki toujours na kobanga. Mais tobandaki toujours koyoka message wana
ils occupent moi temps. Ils occupent moi temps. Et Nzambe a toujours pour continuer à yango. Donc, pour la qui ne peut pas dans le mingi, na otali sabiso. Et après, si mon yango message qui ko bongwana. Ils allaient na 2002. Oui. Toujours na Sebeko. Pardon? 2002, on a toujours aux arts dans Sebeko. Oui, nous avons toujours na carte église à Sebeko et puis nous avons la mission normale. Dans des cas, la salle là. Donc, nous avons passé ce mot parmi bateaux, comme l'église ou les soins à l'église. Donc, nous avons passé ce mot parmi bango. Pour l'église, pour Soukola, pour Batiti. Donc, mission na carte à paroisse Yangwana. Et tant que nous avons passé à Moutou, attendez le combat à Moutouté. Attendez le combat à Moutouté. Donc, on est comme ça, na Moutou, l'église, après, le message est que na groupe na intercession, nous avons été à Ozaka Moutou. Donc, le message est changé et continue en 2002, le message est bon. Et comme nous avons assuré Bisso, Albi Pena, Naïb Sakabino, Malubalanga et le karaté. Il ne mange jamais. Namaramoko a été à Combo ya Moïse. Donc, total, si on a 4 lisanga, Moïse est à Moko. Il est à Ndeko Moïse Oyo. Donc, voilà. Il est à Combo à Moïse Ka Oyo. Et Combo à Moïse, dans la 4 cas, il y a une prophétie, dans intercession. Combo à la Botaminango, les Araki Penza Moïse. Nani? Les Araki Aimé Manzambi. Comment les Araki Aimé Manzambi. Ok. Comment les Araki Aimé Manzambi. Combo à Moïse, dans ce cas, on a 4 prophéties. Après, nous avons Moïse. Total, la 4 paroisse Mobimba, Moïse Zaleka à Moko. Total, la groupe, la chorale, la intercession, la groupe Belé, Tozalaki Nango, Moïse Zaleka à Moko. Donc, directement, il y a Moïse Ango les années au Yangai. Alors, on a dit qu'on peut y avoir Moïse. Na kuma ki soki bato ben koma Moïse na bande ko silika. Ngabi maintenant, comment on a zaka Moïse te zaka aimer bo benga nga aimer. Donc voilà, donc continue qui toujours ndengwana na message à montagne les autres ndengwana après na moni que zo ko continuer. Pendant quand on a nié sur 2010. Message ndengama na ko bima. Alors ça lenga ko banga na ki ko kima. Na kima ki na kena Congo Brazzaville. Et pas ndeko nga ya mosi. Il y a bala kuna na Congo Brazzaville. Donc na komi kuna na vande pas na ye na salka une semaine. Na sal une semaine et après il peut kuna sambelaka. Ils allaient qui dimanche moko a ibisi na bilanga toke na église est-ce qu'il y a sambelaka bon on peut kuna église la ka bien bazala kamala mo église le ka kitoko. Ah ouais. Donc c'est le premier dimanche ngala qui une église pas une ko nga mo sa bana ko sambela na Congo Brazzaville. Donc to komi kuna Sambela biso après na yeko yoka message o ngala kimaki na Kinshasa elandio na Congo Brazzaville. Wow. Donc tant na komaki na betela ki lisolote ata bando ko nga mwasi. Donc na ebisika ke non na yeko tala yo mikolo na ozana na aba. Bon lokola pas ndo nga mwasi to vani na biso. Semaine wala ka liboso wana na toke na église na bango. O comme le rôle à Job olingo kima Nzambe. Pardon? Nabi o comme le rôle à Job olingo kima. Oui, Nakimaki papa. Nakimaki Penza, Nakela Congo Brazzaville. Et premier dimanche, on a na l'église de Bango. Nakeko yokasko message wana. Message wana ebimisu ya na prophétie. Et pas ya maman mukolo. Abengi abandi ko sakula, abengi directement na komba ndeko langa Elisa. Wow. Albina Elisa yokanga Nzambe. Ngai na Nzambe oyo za koluka kate sika oyo. Na yeko yebisa yo kubanda lelo. Yo yambi mopaya ovandise na ndako na yo oyebi teke mopaya wana zali musali na ngai oyebi teke azali mwana na ngai na tie makambo ya kitoko kati na ye na tie bilaka na ngai kati na ye na ningete bilaka wana ekokisama yo kamati ye obombi na ndako na yo ngai Nzambe na yebisi yo zongisa ye na Kingongo Kinshasa epai ya wuti makambo ngala kosalela ye eza makambo oyo ekosalama awa na Congo Brazzaville te
eza makambo ekosama na Congo Kinshasa. Alors ozongisa ye na Congo Kinshasa mpona nde epai wapi ngai Nzambe na kosalela ye. Okay. Mbala moko to naokaki message wana na mimoni mpena ke wi eza mpenza ngai. Donc tozongaki ndako ndeko mwasi atuni ngai nayebisi nga bon ser makambo wana eza mamba lokuta. Eza mamba lokuta nga nakondima makambo wana te nayebi na ngango te donc nawangani mpenza nawangani nalobi te nalobi na bongo kuna place outi na Kinshasa est-ce que yosambelaka est-ce que balobeli makambo otenga bi jamais natikali kutu koyoka ngo te naye koyokela ngo ka awa epai na yo. Alors eleki na yango tovandi na biso tokontinue biso na ambiance na ndako tovandaki na ndeko na ngai ye après ezumwa quelques mikolo na ndeko suko ndo se église yango te nakimaki na boya kondo sambela po nayokaki message wana esaliki na boyaki nalingi lesute natikali motika na ngai na ndako soki ekomi dimanche tokende église mwana ngai nazwi bilamba nyonso natie na mai nalobi ke non bilamba eza sali te ifo natikala kosukola bilamba wana baéchappatoire bareso moko ya bongo. Et après ekoleka mikolo tobimaki ngai na ser toke na grand marché toke osala bacourse mpona kosomba baprovision biloko ya kolia. Tokomi na grand marché tobandi kosala zandu tosombi biloko nyonso totie na voiture ekomi biso siko mpona koya komata na voiture ngai nasi nakoti na porte ya liboso na fandi ser aye akota na voiture mamoto tomoni ndeko moko ya mwasi aye atelemi wana abengi ndeko na ngai biyaya en tout cas bolimbisi na ye nasola na yo ser abi oke nazoyoka yo abi nayeka nayebisa yo yo oyebi ngai te oyebi mpe sika na wuti te me naye koyebisa yo yaya longola teti na vi na yo kotia teti te makambo Nzambe azolobela yo pourkui ozolunga kondima yango te pourkui ozoboya yango yo ovandisi mopaya na ndako na yo mopaya wana aza ya yo te aza mosali ya bato ya Nzambe pourkui yo okangi ye na ndako na yo olingi kolibere te azonga na Kinshasa makambo Nzambe atie kati na ye esengeli esakolama mokili mobimba yo ovandisi ye awa okanisi makambo ene ekosalama awa te zongisa ye soki ozongisi ye te mama keba Nzambe atelemi na fimbo na ye na kanda mpona kotia bilakeli akobeta moko na moko nsima na libota na yo bino nyonso bokosila mpona motu moko esengeli na yo ozongisa ye. Mbala moko ngata nayoki boye na bimi na kati ya voiture natelemi sikoyo na libanda na ye nazotala mwa moso ndenge azoloba ntango fi yango amoni ngai kaka alobi na ngai wi eza pena yo eza yo nde Nzambe atalisi bilembo yango eza wakati na yo papa zonga Kinshasa yo ozokima Nzambe olingi kokoma Jonas oyebi lisolo ya Jonas mbala moko nasiliki nakangi elongo nayebi seka nayebi abina nga papa zonga Kinshasa zonga tika Nzambe asala makambo na ye oyo alingi asala kati na yo soki esili nango okozonga na yo na Brazzaville epai ya ndeko na yo mais pour l'instant zonga nano parce que Nzambe aza na posa na yo Nzambe alingi asala kati na yo makambo Nzambe akosalela yo ekotambola mokili mobimba ekotambola partout mais soki esalami nano te ata ndenge nini ata okimi na mokili na poto bakorefule yo Nzambe akozongisa yo avant ke makambo wana esalama nano esengeli na yo zonga makambo wana esalama nsima Nzambe akofungola baporte partout kolinga ovoyager okokende na yo mais zonga nano. Frère Moïse, excusez. Frère Moïse, na moment wana lorsque bakolobela obongo, est-ce que vous avez une idée que okokufa? Vous avez une idée te? Bon. Nanga moko boye nayebaki nanu te mais ebana kosanga kobanga parce que Nzambe soka bia kozwa mutu toyebi ke so Nzambe kozwa mutu azwaka mutu na nzela ya kokufa papa donc soki Nzambe kozwa mutu azwaka mutu na nzela liwa mutu akutana na Nzambe akutana na Nzambe kana nzela na liwa parce que Bible mtelobi yango tokutana na Nzambe na nzela na liwa ezali solo ezali nzela ezali bomoi na nzela na Nzambe donc tango na koma isiko kubanga nga Nzambe kozwanga seke na kokufa libela na kozonga lisusu te omoni isiko kubanga wana yango nde banda kosala ngai na banda kobanga wana nde mingi après sima nango le même journée yango tozongi na ndako quand tozongi sera atuni ngai en tout cas na zaki kaka na motema ya makasi ya kowanga na vraiment ezaki facile te mpona ndima makambo oyo ezaki facile te. Le même journée, on a na butu nango tolali. Tokomi na ba 3h du matin. Na 3h papa Jimmy. Na 3h du matin. Toyoki bato bazobeta porte à lopango.
mobali ya grande sœur abimi ake kotuna eza nani bato mo balobi oui papa fongola eza biso abi nayebi bino te abi non papa toye na ndenge mabe te toye kotika message toza basali ya nzambe 3 heures nzambe atindi biso toya kotika message moko awa na ndako na yo epai na yo donc tobimi na ngai na sœur na mobali na ye toye tofongoli porte donc tofongoli porte tomoni mama mokolo ya mwasi mama mokolo na bana mibale ya ba jeune garçon na mobali ya mama ngo baye lokola 4 personnes mama wana bandi koloba abi papa bolimbisa ngai na bibino te bino bobi pe ngai te mais tovandi kaka na ville moko awa ngai nasalelaka nzambe nalali te butu na lelo nazwi message makasi bapesi ngai adresse na bino nzambe apesi ngai adresse ya lopango oyo ya ndako oyo naya kokutana na bino nayebisa bino nzambe alobi nayebisa bino bokamata mopaya moko bozali na ndako na bino bozongisa ye na Congo Kinshasa soki boye te nzambe akolakela libota oyo mobimba bino nyonso bokoleka na kufa parce que kanda na nzambe etelemi likolo na bino bozongisa ye na lombango mpo kuna nde epai wape nzambe akosalela ye après wana ntango balobi boye siko sere atuni mamango abi siko tokosala ndenge nini parce que ye koto oyo azokoka kondima makambo te azowangana mais oyo ekomi 3e fois déjà na kati ya makambo tozomona ngo kaka ngai ekomi obangisa ngai mama wana akei na ye abi siko tokosala ndenge nini mpo tozongisa ye tozala no na mbongo te mbongo tozalaki nango tosombi yango déjà tosali mo bacourse mo makambo ebelebele mama na esi banga abi nzambe akopesa bino mbongo oyo bokozongisa ye mpo na tike na ye ok bamama na bato wana bakei biso totikali donc totikali tolali ntongo etani tovandi tosere asali déjeuner tobandi kodéjeuner na ntongo et après nango tomoni mutu jeune garçon vraiment aye akoti na abeti porte basofongoli akoti apesi biso bonjour sere c'est bon toyambi yo papa vanda o se présenter quand même toyeba outi wapi oyeli pe biso masolo nini alobi non na ovanda te nayeka kopesa bino mukanda o lettre oyo nayeka kopesa bino lettre oyo sere atuni lettre outi wapi abi non batini ngaka napesa bino lettre ntango ofungola lettre oyo na kati ya lettre ndo yo okomona makambo eza na kati wana apesi sere lettre wana sere azwi yango mama garçon wana abimi ntango abimi tofongo na kati ya lettre wana tomoni mbongo na kati lettre eza te me mbongo kaka donc tozwi mbongo wana ngai na ndeko nanga mwasi tobimi libanda totali likolo totali na se mwana mobali wana nzela akendaki tomoni te tozongi mbala moko sere azwi mbongo wana ake kotika yango na adresse ya mama oyo ayaki kosakola na butu abi na ye olobaki nzambe akopesa biso mbongo ya transport mais tocomprendre ete tomoni garçon moko aye na ndako akopesa so enveloppe oyo eza na mbongo toyebi te elingi koloba nini mama wana atikalaki na mbongo wana 2 jours alali nango 2 jours asali yango baprière e nzambe arevele abi ke no mbongo ya transport mpo bozongisa Moïse na Kinshasa yango wana aye kotika mbongo wana tozwi mbongo wana sere alobi nanga toka leki nanga namoni makambo ekomi sérieux baye kopesa biso na mbongo ya tike toyebi moto yango te non il faut zonga pardon nga mpe nazwaka kolanda yo na nsima zonga mpenza le même jour wana ozongi Kisasa wana sere aprépare voyage na ngai nazozonga nazolela lokola mwana moke aye kotika nga ntina beach nazolela makasi na valise na ngai ya bilamba naye kokatisa nazongi Kinshasa wana oye lero okatisi ndeko Moïse kovanda na lupango ya paroisse seri wana tozalaki na pasteur na biso anabi ya lero zongi excusez ndeko Moïse lero zongi Kinshasa aucun na parcelle ya famille ou bien okendeki na église ndeko lobi non nakomelaki na famille te nakomelaki juste na kati église ok église oyo kimaka église ok epai ya pasteur nanga papa oyo bandaki kobokola ngai pasteur Mwimbu ok papa Mwimbu pasteur Mwimbu donc nandaki kovanda epai na ye nga mpena navandi mingi na maboko ya famille te navandi mingi kaka na église parce que famille nanga presque nyonso bakotaka Angola na mama nanga bandeko nyonso natikalaka nga moko donc nandimaka nake nanga kovanda epai ya pasteur pasteur wana moto amandaki kobokola ngai kozwa nga charge na nyonso kolia makambo ok siko kufa eyaki ndenge nini tokende mwa molombangu na Kinshasa na Bandal ndeko Moïse tokende mwa lombangu kufa eyaki ndenge nini beteli so lisolo wana susu bon ntango nazongi Kinshasa
nakuti message do continuer kaka koloba après wana bon pona lombango mingi parce que nakimaki so na Angola nakimaki so na Angola nakomaki so na Angola le même message so landela ndinga na Angola na ko so na Kinshasa donc nazongi Kinshasa ndi a partir wana baki na kokima susu te basala bina ngai papa Moïse Vanda kokene so pas été message oyo yo ozala awa na Kinshasa ozala wate message zo baka na kombo na yo alors ko connaissez pas été to vanda to zela tango ya Nzambe mokalo na ye kokisama OK to fanda ki na Kinshasa to zwa ki presque 1 mois message wana ekata ki bande ko lobasuti tala na vandi 1 mois na Kinshasa mais message zo lobate mais tango na zala ka na zate message do kita mais na tawa na message zo kita suti après si mwana yango moko mususu dimanche na église tozo sambela message kiti et pas ya mama diaconesse ya paroisse message kiti abike na onda eko sabino siko tango koki ngai Nzambe na sina bongisi nyoso na lingina zwa Moïse esali ngai passe na kobanga na église oyebi kaka dimanche ndenge bato bazaki belé mutu nyoso akomika ay Moïse mawe Moïse Nzambe azozwa yo Moïse okufa kaka boye na baninga na ngato yembaka na bango nakomi kobanga vraiment nakomaki ata nango no sokola il faut na même baninga baskengela nga soki na lali na kata paroisse il faut na lali na katikati ya baninga donc nazobanga kufa ngo ya nini ko ya mokolo nini ko na ya ndenge nini ezalaki un certain mardi tozaki na répétition tozo yemba après message ekokita Nzamba lobi lisusu ke non sikoyo na sina bongisi tango na ngai ekoki na ye kokamata Moïse donc nazozwa Moïse lelo ezali mardi eza journée na bino bozo yemba lobi mercredi bokila bilei bino soboza la chaîne ayebisi biso ka ndenge wana message ici la bino kofongola la chaîne na bino ti jeudi na 18h soki bosisi répétition toyoki message to bao bakendaka bakei ngai natika na église on a tikalaki le mardi wana vraiment en tout cas na monaki eloko ça les a sous-souté nazaki nanga pe bien na beli pété le côté mardi wana pe na lali nanga tongo etani na mercredi mobimba wana na vandaki na jeune na ngai na kangi nanga jeune na ngai mercredi wana journée mercredi mobimba na kangi jeune donc toko koma sikoyo jeudi okomi jeudi na tongo na la muki nanga pe na jeune nanga na sukuli et après na ekomona bandeko to sambela na bango ba frère to imaka na bango to zalaki na nazaki na ndeko Carlos na ndeko Junior Makakala na ndeko moko mwasi nanu le jeudi wana bayaki na midi bayina midi kokuta nanga babi Moïse biso to awa lokola to fona jeune lelo alors yon to na biso na église awa to sala biso prière ya midi na yo ngabi OK pas de problème midi ba ekoki to bandi prière to bandi prière na midi malamo na sentir ka lokola mo fatigue moko boye na vandi na ngala se bande ko bazo diriger prière biso 4 ngala vandi na ngala se nazo sambela malamoko ale na ibite na ba position na salaki na ko za position ko lala na se na sima wana na zi position ko lala to na lali na se to bandi ko sambela malamoko na tala na likolo mamo na zomo na balakisinga na carte na paroisse na biso na moni bato les a sauté na zomo na siko lumière ya moi éclairage ya moi makasi ya kosana ya makasi na tali mbamo nde nazotala ka mbamoko wana na moni mbamo na signe arc-en-ciel na moni signe arc-en-ciel likolo mbala moko sikoyo na meki sikoyo na bouger nzoto zokoka soko bouger te sur place wana na moni mbamo signe arc-en-ciel na moni likolo efongwami mapata pena likolo ekabwani deux parties na moni mapata ekabwani deux parties après nenga kezo fungwa mawana na moni mbamo neti ondreba eloko uti likolo ekwe donc na ce qui peut minute ya kotanga so pe neni na ebite donc eloko uti likolo ekwe mbala moko na se donc eloko wana ekwe na se efungwami mbala moko ekomi lokolo ekomi mbamo lokolo ya forme ya escalier donc escalier penza euti na se eketi likolo penza na mbala moko na meki ko bouger nzoto na ningisa ta nzoto na luka na telema nzoto kominga lokola béton lokola libanga nzoto zo ningana te nzoto zo bouger te même misapi na nga makolo ezo bouger te donc ezo sala ta réaction moko te nzoto kangami même mutu ezo ningana te mine kangami nga na munoko kangami directement moya ko ganga ezate makasa ko ganga ezate
nzoto zo ningana te mais miso na nga etikali ya kotala likolo matoi na nga pe ezoyoka na matoi nazoyoka ndenge bandeko bazosambela nazoyoka miso na nga pe ezomona mais ezobouge te etelemi kaka ezotala kaka likolo mais nga moto antuka natikalaki lokola libanga donc nazobouge te na mbala moko nazotala likolo leta naotala likolo namoni lokola lumière ondire bouillard ya makasi et na kati ya bouillard wana nabandi komona 2 personnes bazokita na escalier namoni bato mibale bazokita 2 personnes bakiti leta bango bazokita nazoyoka pe makelele ya bandeko ndenge bazosambela les 3 personnes wana bazosambela kaka ngai mbala moko nazotala kaka likolo nazopema na nga bien nazopema na nga mais nazokoka nde koloba te miso ezomona monoko ekangami maboko ekangami mais nazopema miso ezomona mais nazoyoka après 2 personnes ntango bakitaki baye esika nalalaki batelemi bango bale dans l'espace balati babilamba ya pembe ebombi bango nayebi te so bazalaki basi so mpe mibali nayebaki nano te donc bilamba elati bango lokola voile bakiti tina sesika nazalaki bango mibale bilongo ezopela moto ezongala makasi bango mibale bilongo ekokana lokola nesi nde tobengaka bamapasa bakiti tina se esika nalalaki mbala moko bango nde mibale balobi bango mibale mbala moko bapesi ngai mbote na yo na kombo na nga mbala moko mbote na yo Moïse mbala moko ntango bango balobi nayoki siko lokola souffle ezongi ngai na kati na nga kaka nde moto ezongisi mbote me na monoko na nga monoko efungwami te mais wana na moma wana moma na bandeko oyo olobi Junior Makakala na ndeko mosusu bazosambela kaka bakoremarke eloko te bango bayebi eloko te bazomona pe te bazosambela na bango bazoremarke eloko te makambo nga nazomona bango bazomona yango te nga kutu nakanisaki lokola bango bazomona nakasi ntango so bango mpe bazoyeba bango nzoka bayebaki na bango yango te bazomona pe te mais toza esika moko esika nga nalali wana bango mpe baza wana mais makambo nga nazomona bango bazomona te alors ye kosala ke bango mibale bayebisi nga bina nga ndeko Moïse toye kokamata yo ntango soki babi toye kokamata yo mbamona yoki sikoyo pema na nga penaki bomoto ezongi normal na fongoli monoko na nga nesi bango boye kokamata nga mpo bokende na nga wapi balobi na ngai obosani message lelo ezali mokolo elaka eza mokolo oyo nkolo nzambe alakaki epai na bino bato oyo boza na se na moi alobaki ke akoya kokamata yo kasi mokolo yango eza nde lelo ti kola tindi biso toya kokamata yo mpo tokende na yo okende kotala mboka na elaka okende kotala mboka na bokonzi na nzambe esima ya mikolo misato yo kozonga mpo na koya koyebisa bato ete bato batambola na kobanga nzambe parceke nzambe azali pamba te lelo oyo bato bazosalela nzambe lokola neti bazosalela nzambe te bato bazwi bisengo na bango baposa na bango bozwi na bango nyonso ya mokili batie liboso nzambe bazongisi nzambe na nsima yango wana nzambe asepeli te yango atindi tokamata moto moko kati na bino mpo akende komona akonfirme ke ya solo nzambe azali nzambe azali wana bomati bokelola na kobanga nzambe kaka ntango bayebisi nga ndenge wana papa nazongi mbala moko sikoyo na bamessage nyonso oyo na bandeki koyoka nazongi mbala moko bakima nzambe te monoko ekangami nazangaki likambo koloba namoni bango mibale moko aye na loboko ya droite moko akei na loboko na gauche mbala moko bakitaki te mpo basimba nga na sentir kaka yo moko tombwani eloko moko kati na bango etushe nga directement ntango etushe ngai mbala moko ale na misentir ke no bongai penza bongai oyo ya kati sikoyo ebimi donc ndenge na sanzi ondenge na misanzi donc na misanzi nga moko na mibimisi donc nazwi sikoyo nzoto ya sika lokola bango directement natali nzoto na nga etikali na se sikoyo nabimi na nzoto wana ozomona ndenge bakosambela na bandeko nzoto ne etikali wana nzoto ne etikali okomona bandeko directement nzoto na nga etikali na se nga nazwi sikoyo nzoto ya sika na nzoto sika oyo nazwi nasepelaki nango mbala moko e directement naboyi mbala moko nzoto elali na mabele naboyi yango namoni yango sali te nkele ya kosakana te namoni yango sali te donc sur place kaka
na boyimba mo nzoto wana na teli nzoto ngonga bi nzoto na ngai ngoyo babi oui yo nzoto yango ele na senga bi nazalaka ndeboye na mbala moko bango mibale basimbi ngai na katikati to bandila bango mbala moko mata escalier tozo tambola penza tozo matangala bango na escalier le temps biso tozo mata escalier peso landa biso na sima ezozonga malembe biso tozo mata donc soki na tambo na tali na se namoni nzoto lali namoni pena bandeko nanga bazo sambela kaka tomati na tali na se namoni nzoto nanga lali namoni bandeko bazo sambela vraiment na ebité papa donc to continuer kotambola directement matoi nanga ekomi mbala moko yoka na se losambo nyonso baninga bazosambela na se mbala moko ngande tozomata nazolanda mbala moko losambo na bango tobandi komata après mbala moko bango mibale batwali ngai babi Moïse omoni ndenge tozotambola na boye zala na kimia kobanga te mituna nyonso za nango bezo tuna biso tokoyanola yo mbala moko nga siko na bi ok nalingi na tuna nanu ndenge nini nzoto na ngai elali na se wana ngai pe moto ngai yeyo epi nzoto na ngai pe tikali na se kuna eza ndenge nini babi na nga oke Moïse omoni nzoto na yo ndenge elali na se wana elingi kolakisa ke bino bato na mokili ntango ndenge boza wana bolingaka mingi kosala bafiere balolendo na banzoto na bino boyebaka teke owelaka kobongisa kati na bino yango nde nzambe aza na yango posa par rapport ya nzoto oyo bino bosalelaka fiere na lolendo na mokili esika bino bozali omoni siko nzoto na yo ndenge ezali omoni ndenge nzambe atalisi yo nga na biwi antuka namoni natuni so motuna mibale nga bisikoyo nalingi nayeba bino bato oyo kokamatanga boza banani tozokumata tozosolola me nazoyeba bino te bino boza banani babi nanga ok Moïse omoni biso bato oyo olingi oyeba soki toza banani omoni moto aza na loboko ya mobali yeyo nde bino botangaka na makomi oyo bino boyokaka na nkombo ya Eli yeyo moto aza na loboko ya mwasi ye nde Moïse nga na bi bon ndoi siko nayebi te ndenge nini ye Moïse ngai pe Moïse ponga pe nzamba benganga Moïse ntango nazalaki na mokili kuna nzoka ye pe Moïse bango mibale baseki nzela moko balobi oui omoni ye azali Moïse Mose oyo asalelaki nzambe oyo nzambe apesaki mitindo to bilaka na ye mpona kokende kobimisa bana na Israele na kati na bowumbu ye nde Moïse me yo sikoyo ozali Moïse oyo nzambe abengi okoyeba ntina na nkombo na yo Moïse ntango kaka yo kokoma kuna na likolo na bokonzi na nzambe epai wapi nde yo koyeba ntina ya nkombo na yo Moïse ok tozokontinue kotambola papa tozotambola tozolemba te moi eza te butu eza te ndeko Moïse nazomona kaka ndeko Moïse baso te tolati ndenge nini papa Moïse papa Moïse oui papa nalobi lorsque bozomata wana déjà kaka jour moko yango wana be déjà deuxième jour okele wana soki bandeko na se bakoremake okufi non le même jour wana nazobeta nano ntango tozokende ezala un peu bref parce que mpona temps moi temps okele wana essentiel ok nazokende wana mwa lombango mpona kofaire comprendre bato bien ok donc ezali kaka le même jour wana toza komata bongo na likolo na biso ntango tozomata namonaki signe ya monene ya montre namonaki elembo ya montre ya monene oyo elingaki kolakisa nini biso tozomata montre wana mpe ezomata le même jour après nsima nango natuni bango question nabi naza na question suka nde natuna bino montre wana nabi nanga ok natuni bango nabi na bango me nazokamwa lolenge bino bato boye kokamatanga bozosolola nanga na kimia epuis na minoko ya mangala oyo biso tolobaka mpenza parce que nga nayebi biso na mokili bateyaka biso na lola minoko ya mangala elobamaka te minoko elobamaka na lola ezaka minoko minoko ya baange minoko ya balangue ndenge nini bino bokozonga bozwi balingala babi nanga Mose omoni question tuni biso eza malamu mingi kobosanaka yango te ntango yo kozonga na mokili
bato mokili po bazolanda yo bakotuna yo bosolaki na mongona mangala ndenge nini ese bango bayebi pe minoko mangala soki batuni ndenge wana yebisa bango boye oui c'est vrai na bokonzi na nzambe ya solo minoko asika nde lobamaka mais kobosana te yeba ete soki bato batuni yo loba na bango nzambe azali mokonzi ya minoko nyonso ya bikolo nyonso pe ya mabota nyonso na bokonzi na nzambe lelo ndenge tozokende na yo monoko mosusu kolobama te bobele monoko mangala parce que yo toyo kozwa yo ozala mopaya te ntango okokoma kuna soki tolobi toloba na minoko asika okokomprendre eloko te lelo lola nyonso ndenge eza wana lola ekosola na yo kaka na mangala mpo ozala mopaya te soki ozongi yebisa bato ndenge wana bayeba ete nzambe aza mokonzi ya bikolo nyonso ya mabota nyonso mpe ya minoko nyonso eza na monoko moko tolobama na mokili na bino na lola yebani te minoko nyonso yebani po nzambe nde kolo na yango exactement oui amen tomati mbala moko directement tokoti ntango tokoti mbala moko tokotaki na 15 heures juste 15 heures juste parce que namonaki montre liboso na nga tokotaki na 15 heures juste tokoti mbala moko lola so tokoti escalier ekoti ape mapata ekanga wana bokoti lola Alléluia. Allô papa. Na biwana bokoti lola. Wana tokoti sikoyo. Wana tokoti. Donc tokoti après na ekomona sikoyo. Namoni bato ebele penza ebele. Baye wana donc c'est comme si on dirait ba ki koyambanga. C'est comme si baye ba ki ke Moïse azo ya lelo. Bango nyoso baye koyambanga. Parce que ndenge baso ya mbangai nazoka bato bazo banga Moïse Ozana babina ngazongisaka Ozana ngapela ngondima Ozana Ozana mais bato baye koyambanga na kati na bango nyonso papa na yebaki mutu te na monaki ata elonga mutu moko to nga na yebi na bato nyonso na mona ata mutu te et puis batango nyonso na monaki wana baza mikuse te milaïté, pembete, mwindoute, minenete, mikiete, position na bande ni mo. Ah bon. Na yeba position te. Baza mikusete, milaïté, minenete, mwindoute, pembete donc position moko nzambe ka mutayebi. Oui. Mais bango baso ya manga na kombo na nga ya Moïse. OK. Alors na yambaki na zongisaki directement na tali na se. Donc na tali na se mbala moko na ye komona siko bandeko oyo to bandeko sambela na bango basilisi prière na 15 heures wana mbala moko namoni ndenge bazoningisa nga na nzoto mose lamuka tosilisi Moïse alalaki na ya biso tosambela ya lali ne pongi nazoyoka makambo bazoyoka papa yango wana nina talisa biso bato tozana na bomoi bato tozana mokili toyebaka yango malamu ete nzoto na biso tina ya kosalela fiere ezali te na mokili makambo nyonso biso tosala na mokili awa eyokanaka epai nzambe mpe emonanaka epai na ndeko Moïse biso bato mokili toza lokolatala liboso na nzambe bazotala biso butu na moi toza na ntina ya kosala fiere te na nzoto oyo parce ngai nazalaki koyoka makambo nyonso bandeko na ngai bazoloba na se wana nazoyoka yango mpe nazomona ndeko Moïse parce que totikali juste na moi minute muke ba ici so moi réalisation bi minute remis na suka toke moi lombangu pende parce que toke na 3 minutes siko l'air au komi kuna au moins ndeko ba kolela siko et ça m'a indi ni 3e jour après ozonga et ça m'a indi bete parce que to chuter pende wana. OK. Donc tant ba mbaki nga esili après na mona ki bandeko tant ba la musi ba monge nazola mokate ba kenai ko benga pasteur na bureau pasteur aye basali prière bamoni ki azola mokate après kaka nzoto elalaki wana nzamba tie maloba kati na yango nzamba yebisi bonke bobanga te eza tango ekoki ngai na kamati Moïse yango na ekobisa bino bokamata nzoto oyo bomitungisa te bosukola ye bolatisa bilamba ya kitoko botie na kati na paroisse bato nyonso to baya kotalaka makambo nga nzambe na kosala donc wana ezalaki awa na se message mpo na bango bakomprendre ke ntango esi ekoki après biso na likolo kuna tobandaki kotambola donc nalomba nka ndenge olobi ntango totambolaki esika moko balakisi nga ezalaki forme ya ndako tokotaki na kati ya ndako wana babinanga mose yo nde okokota na kati ya ndako oyo
mission na yo yeli ya liboso fo mona ona kati ndako kokota wana na si bango na kota na nani babi kozala kaka yo moko kende bande ona kota ki na kati ndako wana to na koti na ndako wana na yo komona ndako wana ka mesa moko na bakiti mibale balobi na nga sala effort ozwa kiti moko fanda e pona fanda na kati ya kiti yango kiti ezoboya nanu kiti bouger ezolinga te balobi na nga sala makasi ozwa kiti fanda e naki kozwa kiti na fandi ntango na vandi wana apres nango naye komona na kati ya ndako yango namoni vi na nga mobimba na kati ya ndako wana donc eza ndako ya esambiselo ndako ya jugement eza ndako ya esambiselo mbala mo namoni makambo na nga nyonso nasalaka donc vi mobimba na bashida nyonso osalaki na nyonso ekomelaki ngai ekomami yango moko na kati ya ndako ekomami partout ekomami partout na bamire tina se donc partout tina bakiti tina bamesa vi na nga mobimba ekomami na kati ya ndako wana donc mpona kotalisa biso ete nyonso tozosala na mokili soki tozosala ngo na kobanga nzambe te makambo nyonso tosalaka ezozela biso mokolo moko na mokonzi na nzambe liboso na nzambe moto akotuna bakestio akozala te liboso na nzambe kaka yo moko moto kosamba na makambo osalaka na mokili yango eza na ntina te totambola mabe na mokili tosala bato mabe eza na ntina te parce que eza na mokolo moko tokosamba tokolekana esambiselo alleluya asambisa yo okokuta na yo moko na makambo nyonso osalaka na mokili yo moko na yango nde okomona yango navandaki na ndako wana na kiti wana après quelques minutes natala boye ndako etondi mbamona ba ange ndako etondi na bato balati pembe etondi et après naye komona na kiti oyo nazalaki namoni kiti wana ezalaki vide wana mopepe ya makasi ekoti na ndako wana mopepe ye edérange makasi eningisi ndako directement natali kiti oyo ezalaki mopanzi na nga soki ekweyaki na mopepe natala moto avandi na kiti wana aza kochange bilongi ezobongwana azozwa elongi ya lion azozwa elongi ya moto azozwa elongi ya ngombe azochange azobongwa na moto donc façon na ye eza façon nakoki kolobela yango mbala mibale to misato boye te nakokaki kotala yango te mbala moko to natali yango natie motu na se mbala moko voi wana euti kati ya moto wana elobi alobi elenge mobali tombola motu na yo tala ngai natie motu na yebisi ngai nkolo nazokoka kotala yo te alobi na nga lokola yo olingi kotala ngai te ntango kozonga na mokili bato bakotuna yo okutanaki na nkolo na bino bosalelaka okoloba na bango nini nalobi na ngai na nkolo nakoyebisa bango ke nakutanaki na ye me nakokaki kotala ye mbala mibale te c'est ça réponse napesaki yango wana parce que naza kokoka te mpo natala nkolo nzambe nkolo yesu mbala mibale boye aza te na mokili mutu moko ta kotala ye mbala mibale natie mutu na se mbala moko atuni nga question abina nga ok malamu sikoyo nangi nayeba Moïse oye na mboka oyo ndenge yo ye awa na mboka oyo oye kosala nini nga na binkolo na ye mobembo na elaka oyo yo obengaki ngai abina nga ok nalingi nayeba sikoyo mobembo yo ye yebisanga omemi nini na mboka oyo eloko nini omemi na voyage na yo osali navandi na bandi komituna na motema na nga kolo moto abengi ngai sikoyo nayebise namemi susu nini eloko nini nakopresente epai na yo ngai namemi mbala mo nayoki kati na ngai molimo olobi na ngai Moïse me yo osalelaka nzambe na yo yo oyembelaka nzambe misala nosalaka na kati na etonga na yo na kati ya paroisse na yo misala osalaka Moïse presente ngo epai na nkolo oza na ndako esambiselo Moïse presente misala na yo misala nosalelaka nzambe yango wana nde moto kofongolela yo nzela presente misala epai na nkolo yebisa nzambe ke ngai nasalelaka yo mbala mo nayebisi nga binkolo na ye na kondima na nga na misala na nga parce que kondima ezaki na ndimela ndanu nzambe misala na nga eza misala nasalelaka nzambe na mokili ndenge nayembelaka nzambe ndenge napangusaka bakiti na eglize kokomba na ndako na nzambe ndenge nasalaka na kati ya intercession misala nalobaki yango wana nde natemonaki epai na nzambe kango kaka nalobi ndenge wana namona livre ya monene soki mpe kaye soki mpe livre ya monene ebimi ye yango moko likolo na table evandi likolo na mesa apres mbala moko ebandi kofongola bapage nango ezoluka moto abujaki yango aza te livre wana ezofungama yango moko mbala moko komi na katikati livre efungwami katikati mbala moko nkolo abengi ngai Moïse manzambi
boyei malamu na mboka nelaka misala na yo salaki nga na mokili yango egangi yango etémoigné mobembo na yo pesamela yo awa na mboka nelaka zala malamu na mboka nelaka parce que mo misala na yo endimami epai na ngai nkolo na yo mamotaka lobi bongo mamona tala buna tikali ngai moko natikali nga moko ntango natikali nga moko donc elakisi ke misala na ngai nasaka na mokili nzambe ayebi yango yango napesaka conseil na biso nyonso tozala se na moi napesaka conseil na mokili ndeko na ngai nyonso ndeko mwasi ndeko mobali yo osalelaka nzambe tosalela nzambe topesa mitema na biso totika mitema na biso epai na nzambe tosala ngo tosala na koyimayima te soki ozosala misala na nzambe na koyimayima bien aimé na mokolo moko kotelema liboso na nzambe ngai Moïse nalongaki na misala na nga mpo nayembelaka nzambe na motema na nga mobimba nasalaka misala na nzambe na force te moto aforsaka nga aza te nasalaka mpe na kondima na ngai frère Moïse wana nde elongisaki nga na bokonzi na ok frère Moïse après maison na mbamoko jour wana okiti na se ozongi pardon papa ozongaki après kaka laka limwe na ndako wana livre efungwami ozongi na se non nazongaki te na continuaki nabimaki na ndako wana nabimaki na ndako wana nakutanaki na bandeko natambolaki na bango kuna nde sikoyo epai wapi nasalaki sikoyo voyage oyo balakisaki ngai makambo ebele ya monde lokola obi temps eza moke papa doso na bino akota na makambo yango wana epande biso na badetail misusu kendeka balakisi makambo ya monde ozongi na mokili donc balakisaki nga makambo ya monde na biso awa na mokili balakisi nga eloko ya mokili na biso molili ya makasi molili eza na mituna nango eza mpe na réponse nango balakisi ngai makambo nyonso tosalaka na mokili eloko ya sika eza te nyonso kaka oyo tosalaka awa yango wana bande kolakisa nga kuna mais eza na baréponse nango mpe eza na bamituna nango na bande komona na bande mpe kotuna mituna e bande mpe kozongisela nga biyano namonaki makambo ebele siko mabele ndeko Moïse leko makambo ebele ozongi sikoyo leko omoni ozongi na mabele sikoyo na nzoto na oyo otikaki bon ntango namoni nyonso wana ntango namoni nyonso wana kozonga na ngai sikoyo ya 3e jour parce que nakendaki jeudi nazongaki dimanche nazongaki dimanche mpo nazonga sikoyo ntango nasilisaki makambo nyonso kuna na likolo balakisi nga makambo nyonso tu apres kozonga na ngai sikoyo babaki na nga il faut nakota sikoyo nasala susu mobembo na trone na bokonzi na nzambe bokende kotala kiti na bonzambe wana ekomaki ya suka mpona wana la kotali kiti na nzambe ozongi na kiti ya bokonzi na nzambe nakotaki ntango nakoti makambo oyo nazoloba eza na mokanda na nzambe eza na Apocalypse chapitre 7 premier verset tina se omona makambo nyonso nalobi na yo soki otali so na mokanda na Apocalypse 4 tina premier verset tina suka omona makambo nyonso na peti oyo eza na mokanda na Apocalypse chapitre 7 premier verset tina se nango okotanga histoire wana nyonso ya makambo oyo namonaki sava ozongi sikoyo na mabele lako ozongi na nzoto oyo bayebisi nga sikoyo mobembo na yo esili Moïse esengeli na yo ozonga entre temps nazomona likolo nazomona mpe makambo ezoleka na mokili namoni paroisse etondi na bato bato baye ebele bato ebele nazomona mitema ya bato ndenge ezalaki bato mosusu baye bazondima te bato mosusu balobi eza mama lokuta bamosusu balobi bokosi bato mosusu bobomi ye donc moto motaki na makambo na ye nazokango awa na mokili me naza nanu kuna na likolo lorsque oye sikoyo après alobi na ngai Mose ntango ekoki ozonga natuni nga bipapa ngai nakozonga te nazonga kaka boye ngai oyo nauti okutana na yo eloko nini nakolakisa na bato mpo bato bandimaka ngai nauti epai na yo abi na ngai Mose fukama nafukami to nafukami atomboli kaka loboko ne likolo alobi na ngai napamboli yo na nyonso yo ozala yango bosenga okotia maboko na babeli bakobika okoloba maloba na sika okouta epai na ngai nzambe nafungoli miso mpe matoi na yo ya molimo nyonso yo kosala na kombo na ngai ekokokisama ata bato baza maladi quelque soit maladie soki osambeli mpo na ye otomboli loboko na ye ngai nzambe na kointervenir kokota na kati na nzoto na moto wana mbala moko apesaki ngai 5 ministères donc 5 dons
apesa nga likabo ya prophétie, apesa nga likabo ya vision, apesa nga likabo ya écoute, apesaki ngai likabo ya guérison. Donc ezalaki 5 apesaki ngai moko tangika amilanga sikoyo ntango ekoki mpo ozonga. Natali na se namoni nzoto elali, me nzoto ndenge elali wana namoni bakangi yango na basinga balingi yango bakable na ndenge ya esprit, parce que journée yango na bamagicien bazalaki na bato barose 3 bazalaki banganga tisi bayaki na kati na paroisse, donc basepelaki te na makambo esalami wana. Alors bakangaki nzoto wana mpo nzoto wana elamuka te mpo etelema te. sikolako ozongi ntango natali namoni nzoto elali na se bakangi yango basinga, nayebisi nkolo ngabi tata siko nga ntango nakokoma kuna nakokota ndenge nini na kati ya nzoto wana, parce que nzoto yango bakangi yango bashene balingi yango bashene nzoto mobimba ezomonana te. Kolo abina nga ozotambola na ngai elongo tozokende na yo elongo. Kolo liboso ngai na esima na ngai baange na nzambe nde batondaki wana tobandaki koya tombo koya. Kolo apesaki banzembo bandeko bayemba banzembo wana eyembamaki kese ya mwana nzambe buka lombanga kese ya banzembo wana bandeki koyemba awa na se mbala moko tobandaki koya. Donc toye tokomi na église tokiti na église tokiti na église na biso na liboso wana esika nzoto elalaki tokiti wana, me bandeko bazoyeba te ke présence na biso eza deja wana. Bandeko bazoyeba te mpe bazomona te. Mbala moko nkolo atomboli kaka loboko likolo, ntango atomboli loboko likolo moto ekiti euti na loboko na ekiti na nzoto ekiti na nzoto, mbala moko ekati bashene wana. Alléluia. Ekangaki nzoto ekati yango. Pardon? Alléluia, nabi amene. Mbala le moto euti na loboko nkolo ekati bashene. Ntango ekati bashene, parce que nkolo alakaki awa na mokili abi Moïse akozonga na 3h juste, donc na 3h du matin. Na 3h juste nde akozonga. Alors biso déjà tomizalaki wana kola salaka likambo na ye avant ya ntango, donc tozalaki déjà wana. Donc kola sombo loboko na ye moto titi ekati bashene wana directement biso tokotaki na kati ya nzoto na puissance ya nzambe tokotaki na kati ya nzoto et justement 3h ezobeta et biso mamo mpe toza kotelema, donc on a telemaki na 3h juste. Amen. Donc voilà message yango wana papa. Très bien. Merci. Merci. Mais sinon, message, voilà. Oyezali première partie, je crois qu'on a deuxième partie prochainement. Nayoka Kapoteba après Kolamuka au Salaki Nini Ninelekaki après Ozawapi Toreba on a deuxième partie pour lelo Tosuka. Merci beaucoup Nandenge au Pesaki Biso interview oyo vraiment tout ça nayo ticket nzambe apamolayo. Merci papa apamolayo pebi ne peut. D'accord, mesdames, messieurs, merci. Nous sommes arrivés à la fin de ces témoignages. Nana commentaire bila kolobate. Nzamba zali maître ya temps, pe ya circonstance. Nzamba permettra ki ndeko Moïse akufa pour alakisa témoignage na ye ki il est grand. Merci beaucoup ndeko bolandi biso. Oh, la première partie, deuxième partie Borozoyango. Je crois que bon on y ba image ndenge fali alekisi wana, ba photo akufa ki c'est dit vrai. C'est du vrai. Bon, on a photo wana n'engazaki mais na moment on a ko ba na France, à Kenda France, to ko yeba ngo ndenge nini nzambe meme ki na France, beaucoup découvrir ngo d'abord ça toujours scotché na chaîne Labino. Vous serez jamais. Merci na assistance il y a de Konushka, merci aussi na Fali Matoko, merci na Dano. Hein, nous n'avons pas voulu ce que vous allez, ma beaucoup d'anki. Voilà, merci. Na maman Chantal Ayaou, merci na papa Osé. Merci aussi na Denju le roi, hein, na maman Marlène, la reine Marlène Denju, Batantou, Bobo Batantou, merci. Alors, ceux qui ne sont pas guidés, Tokotani prochainement, mais rendez-vous dans la deuxième partie de l'émission d'Abino Vox Dei, la voix de Dieu. Alors, ciao. ABC One Television. ABC One Television.